Bonjour, peuple zaïrois, bipa ebison ici kabozwami. Mingi ya koloba ezalite, tokomi na fin du monde. Malgré virus ya corona, mais botala oyo, ezo leka sikoyo entre frontières ya Zaïre na Rwanda. Ba Rwandais, ba bomi, ba peuple zaïrois, plus de 12 millions. Mais botala miracle ya Nzambe, mai ebongoli makila. Bolanda yango, binomoko bomona yango. Boyeba te kanda ya Nzambe, esiliko kita. Mboka RDC, Zaïre ezali mboka elaka. Baboma, ngonga ekoki. Makila wana ekomi epa na Nzambe. Bozomona retour, oyo salema. Likula ba américain, ba français, ba européen tout entière. Et puis Rwanda wana, ba tusi oyo bazali ba porter malheur ya via ba Zaïrois, bokomona oyo kokomela bango. Oyo nyonso azwi message oyo. Tindela moto nyonso aza répertoire na yo, moto nyonso a vivre événement. Parce que avant Nzambe asala makambo, alakisa toujours elembo. Wa bino ndeko mupepe. Ekumbaki, abana uluba na bino banakala. Ngonga ekoki événement miracle.